kande kwa madi ko madi avanda kande au akende koteka kande na tongo kozonga au na pokwa au na landu soka kena tongo azongi na pokwa siko vendre samedi au bembezalaki au ebemba ngwe bimi samedi biso pe madi banda samedi na mato mona kayesu na wenze kuna ezate ko lobi ka vendredi lobi ka kande baza ko yebisa biso keke o madi azomona na kasute lela na tongo biso na tozoka ke o madi azomona sute o madi azomona sute ngana bandiko buka pondu na ngana bilanga namona kama mama ko ba ko yebisa ke o yebi ngote ke madi babomaki ngabi o babomaki ngana yebi ngote ke o madi babomaki aza kwa na lana na tiki ko buka pondu na ye aw na ye kotala yepe akufa apoli kutu faut sentir à ce bunda mais ce que aussi ko tiko kuta donc bazwi soki nini basali baye bapanzi makolo bapoze ka marque wana atako ko yango yomoko ndenge wana pesa nda kone yango bolongoli yekuna beko chaye koto siwe ukanise koza la nini donc eza ko le kam musute yomoko mo posa za donc batinde bazwi beko poze wana OK parce que eza ke tango uti na kota utaka na wenzi aye a déposer biloko na porte ya ndako na ye avant que afongola nde batu basalaki déjà action na bango après ba ko tika e place wana pona ngande ba yaki ko tika wana tozaki na vie de recherche na mikondito ko tala corps ya ndeko akufaki boeloko bomaki ye toyebite yo constat etikali na maboko mikondi yango bazo sala ko continuer ko sala kokoluka eloko nini bumi ndeko wana donc c'est ça toye awa kotala corps wana alors ba pesi biso position corps wango eza décomposé photo kundango sur place donc c'est ça avis des recherches ils ont continué oyo basali acte wana ou soit yemoko on ne sait pas on a position en tout cas juste te constater corps et à Madame Marie, ils allaient presque en composition. Et apparemment, par rapport à Constant Nabisso, il faut déjà, ça fait 3 jours passés que le corps est en décomposition. Mais après moi, investigation, enquête sur place, et malheureusement, on n'a pas trouvé de traces de violence et vraiment des traces exactes. Donc on ne sait pas vraiment facilement conclure. Mais par ailleurs, selon les membres de la famille, il y a aussi épileptique. Et puis, on n'a pas vraiment jusqu'à des conclusions, mais les corps là, les autorités avaient autorisé pour que, comme ils ont en décomposition, on peut enterrer sur place. Merci. Voilà, merci. Juste les lots, na 8 heures, na yambaki chef de famille, papa Justin, avec informé que depuis jeudi, le 21 mai 2020, moi, na bango Marie, avant de mon naté. Alors, dans un premier temps, nous avons une déclaration à Bango. Mais si Bango, que vous quittez sur le terrain pour me faire la recherche. Et 30 minutes après, il va revenir que il y a beaucoup de familles en état de décomposition. Voilà, juste un café. À mon tour, je signalé que parquet a informé Chelon, la banque de police scientifique pour faire l'enquête, pour ça, il peut confier la dessus.